Bonjour bandeko nangai bambote belé à place bozwami. Alors ezangai molobel nabino na kati ya mikili quoi. Na kati ya mikili. Alors natali ba émission nyonso eleki ya ba saper o ba misusu ba leki ba misusu nan ba leki te ba koleka. Na batu tout o ba leki mutu moko kaka oyo nga namoni fona répondre na ko cadrer eza archevêque le bobo. Archevêque le bobo na minute oyo ozwinga nanu tana ngai na oke boulot na bité na fazete na be mission natali na bino fona solo na zong solo na nzela en fait na recadrer yo voilà moi kitoko yango na recadrer yo et puis na soigner nanu yo na ndenga mabete eza manquement à respecter donc na monde de média nde tolobako yebiga bino moko des propos tenus ça n'engage que moi-même. Alors natali émission ya archevêque le bobo na monyango basali na confrère nanga Noli Tambu na monyango ezanga nango sens génération sika ya bilamba o bozomona o nyoso bozomona ba jeune wana ba obima wana banini ya bilamba ba o ba somba kilelo archevêque le bobo ça pesa ko ya ko lobaka te ou dinoka na parler na yo omoni baninga basali biloko na bango yo ye obanjo loba ti na suka olakisi no pe eloko te. Archevêque le bobo émission peut-être pour na yo. En tout cas, supporter douleur. Na manquer au respect na refingote. Donc na ko loba na yo tika media ningezo kende noli azo yamba batu na ye ba osolo la mamba forme. Yo ozo goya kaka ko loba ngai na bimana mwasi oyo ngai na bimana mwasi oyo mwana o abota ma place boye mwana ngai mwana o abota ma place boye mwana ngai. Est-ce que oza vraiment normal na mutu na yo? Ozo monango penaza normal. Bana oyo ozo loba na aneni ni yo bota bango na temps oyo bakomi na bambula boni. Bakomi ba papa ba responsable baza na babana na bango na babasi na bango na ndaku yo un individu moko oya ko bima archevêque le bobo oza papa na ye ozo monango bineza juste pena na yo moko siko oya ko troubler ba jeune batu ba grand gayara batu mituki père na ngande nini do o nga zaka père na ngate do mère na ngaye abetaka mosinzo na bilobela ya archevêque le bobo et puis moi na kondima za la bena moi na yo archevêque le bobo olobi yo tanga ba classe mais ba classe yo tanga mutamaye la kosuka na ba cuisine wana te ba plonge hein tu te prétends que ozama yele ko leka biso ngakutu naza peintre qualifié na tangeli yango na salaka mais yo oza mutamayele oza na cuisine siko yo batu oyo ya basap basomba bilama na bango olingi bazala mayele neti yo basuka na cuisine plonge na mutamayele lokola yo ozoloba oza mutamayele otanga bachika ya danger okisuka na plonge. Est-ce que ça normal? Montango ozoloba zéro fainéant. Oh le bobo oh batu bakende kosala batu musu basala na bango pe na bavana na bango nie. Pourquoi yo lobela kaka bata Suisse Belgique et batu ya France Belgique on lobela bata Suisse te po ebiki awa batu bakenda ba boulot et puis na yo pe na Paris pe kuna na France pe kuna batu bakenda ba boulot pe bazana bango me balingana bango ko lobate abima na alaksa ba matu vie. Non, toi ce que tu fais c'est des matu vie, c'est des gamins gaminité ozabina gamin wana côté boulot côté famille archevêque le bobo kaka yom to bot sarabasa batu kaka yom to zorabasa batu yo bazwa ya yote do vedi oyaka noko une émission pour embrouiller kaka ba ninga
Oui, nous ne pouvons rien. Au début, on croyait que non, c'est un intellectuel qui parle. Mais finalement, à la fin, tout le monde a que c'est un imbécile idiot qui parle. Désolé, mais il fallait qu'on a répondre. Comme trop, c'est trop. Comme qui jalousie. Il y a ça père. On est l'autre côté, on a ça pité. Tika makambuana, baninga badondo na bango. Basa na bango, ba tapage na bango. Se boudane na bango na ndenga bilamba, bandenga kilelo. Bato yozuya koloba wana, basumba bakar, basumba bilamba ba cher archevêque. Yo go sombe logo ni. Tout le monde a olati boye kaka 10 jours, de tous les jours, de tibiso. Apo yo loba na bato balandaka yo quand même. Bato balandaka yo basepelaka na wana ndengo lobaka zéro fainéant na bato basalaka te. Mais côté forme même temps yo lobaka ba fanatique ya forme basekaka yo et comme trop et comme qui jalousie. Neti trésor ngando asombe lamba na ye oyoko loba bla 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 asombe forme na ye ala gisa yo yoka kolingaka ba témoignage yoka kolingaka be preuve des preuves de quoi tu veux toi osani tata ya mutu oya kute lokote na ba saper wana ya kilelo Cyril Kina leki yo Patrick Meka leki yo Akim Prince Lozani kutu ya koloba te trésor ngando petit na yo aleki yo yo za ba jara batu oyo balataka bilamba soit disant bilamba serait ba caméra ya ba magnéto et ya ba cassette hein oui ba cassette serait ba diffé ba do filmer oh ba filmer lelo ba image ti lelo et monana na ngote donc ba image moko oh faut na filmer les pour toi comprendre que non ba filmer ki yo ba sera kala hein ba âge na yo archevêque ba vanda na on parler nie ba lo baraté. Soit exemple na bango. Yo comprendre baninga pourquoi. Yo za mutu moko faut kota retraite vai na yo. Pour kota bilamba petanga kala ozalaka na yo te. Côté pa bilamba tanga kilelo ozana na yo te. Zéro fainéant pe yo moko doit apprendre ba zéro fainéant ozana na cuisine. Il y a pas de ce métier. Mais siko yo nde muta mayeli. Oke suka na cuisine. Arrête tes conneries mec. Non, trop c'est trop. Na so bato bazo ko lobantu po bazo mona yo ozana yo vraiment na tina te mais et comme trop comme fingisa ba tete là comme fingisa ba via kala comme fingisa ba génération à génération moi je peux pas suivre ton exemple archevêque le bobo je peux pas muto lobanu oyebinga petit ya watrin benga vieno watrin petit adida ki esenga oyebi otondo place to vanda ngai bino bozoya na otondo oyebi yango très bien otondo kuna na château d'eau oyebi otondo très bien donc tina zolo ba boyebi archevêque le bobo série mo linga toucher mais o comprendre que non pecho na retoucher te pour nazanga na belema te oh yoko ya raté go ya loba ka ba bêtise pour ba oyo zo loba archevêque et ça ba bêtise ngana botisa boy ngana na bana bo juste finalement za na combien de bana na mukili yango donc basi nyoso ya kitoko basala ba kombo basi na yo tio yo lo bapena maman Olive azaki mosi na yo po yo zo bilobela donc na suka film to yemona ke archevêque yo ozali mythomanie oza mythomanie oyebi série ya trésor ngando a filmaka ba voice oyo mwasi na yo ex na yo lobi non yo zali bipolaire oza pena bipolaire do amutu moko tu imagines les choses donc o vivre na monde na yo na monde ki lelo to vivre na monde na yo archevêque et ça normalité faut luka nzambe amutu moko ya délivrance spirituelle bongalma do bongo na etengami déjà baya ko lakso be preuve yo ana ba lakso o juge procureur ministère public. Pour l'action de preuve, quelle preuve tu veux toi? Limbisanga mais na niveau yozo ke na ba ndeko na ngai ya génération lelo moi aussi je peux te traiter un idiot. Oza un idiot? Ah oui, c'est que tu veux. En tout cas, ce qu'on répondre ngai to bandi guerre pour nga tchaka tiche on loba tout le temps. Nga défendre ce ko batu o yozo loba. Na zo défendre batu o yozo loba. Ma maman o ba va na parler na bango, yo loba. Obota bango.
Ba masa oyoyo bokola na bango bozaza na bango awa yo koloba obotsa bango. Ja Franco Ferre pina mwasi ne pina goya pina lingi yo. Bipolaire lokola yo. Mais arrêtez, Ja Franco Ferre c'est un musicien yo na mboka na biso to bina banzembo no azala ba archive. Yo faut ça respect na ye archive. Il ni yo sala. À part qu'on filmer les gens comme ça na balabala parle. Nga so itila ngaka portable bongo parle. Mbata yo kodwa. Na portable na yo na asi boko ya kao. Mais osa ventrier na désolé batu bolanda nga mena fâché. Archevêque le boba cause la bongoté Alex Sabino qui zéro fainéant vous qui vous travaillez pas. Alex Sabino ndeki zéro fainéant. Mais Alex Sabino te ki oya oloba ba ninga balati bilama na bango oya oloba ba connerie. Bala mai. Vous comprenez que noko wana za na emuta liboma. Do aloba en plus maloba kaka yango to yoka to lemba. Yango ka ya bandelaka. Tala bozo ko émission na kaka ya bandela. Ngai na botsa boy, mwana boy, egeto oh jaloux. O komi jaloux. Wana za ki jalousie. Ya ba evra baninga. Bana pa sikoyo okay obeteki obombi bana bandeka papa wemba obomi ba fanatika papa wemba allez oyesu kota ya génération sika bazo lié ayo 3 points oye koloba sikoyo non bata papa wemba omoteke ba répondre te pour ba yebi tout ça même esprit même moral au caral oui même esprit même moral ba mona ko lokote ba ko répondre te ba mona no imbécile lokote wabina zéro yango ba beta ba mbata osaya lokoto kima mbango moi sur de côté là yo laisse votre compatriote congolais ba mama bo vanda calme na mabaya na bino ba jeune boza la calme bolanda bipolaire te ba obo wana bangwana ba père na bino bangwana. Archevêque il peut pas vous mettre au monde. Il peut pas asa capable de retirer au mondeité. Yemo ba ne bazab. Ala sarabiso bana. Ala moi so étranger. Yo bena mutu bino za congolais, OK uzana étranger. Étranger pourquoi? Parce que au monde ke côté kuna, côté ba congolais so ko tsheli ba linga na bango yote, yo linga ka kala. Otanga ka ba mama kala, bongo ya lelo. E bongo ya lelo. Au monde na marai za na mosa ki lelo. Trésor ngando na mosa ki lelo. Ba Kim Prince Lausanne bana basa ki lelo. Otaka kaka baninga o tika groupe na bango basa la guerre na bango. Archevêque le bobo, je vous signale na groupe oyoyo na makambo aba forma gilelo, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids. Non. Ozagout na poids, tu oza poids mouche. Tu es même pas là. Do ozagout wana do archevêque même nanani oyo babenga nani oyo soki nani ba o azaka peme nywana banini ale kutu na yo ale kiyo ozagout ne logo te chemise ozo la sa Versace wana angaye o bana mama na comédienne ndeko kendo ko sala boulot na yo ya plonge et puis ozoya ko sala émission pa noli olati nini bilamba ya ndenge mususu. Mais toi tu prétends te cuisiner mais nanjo tona va mona bilamba ba teni moko boy oyepe na plateau oye salité na plateau ba ninga bazona plateau na bilamba be bref forme propre souki bien rasé yozo ya na combinaison ils ont raté ozo ça l'émission na combinaison ozo ça l'émission na combinaison après ozo ko finga ba sapero ba tiki toko ningwana. Oh, vous avez une dogité. Basa mabala, basa lioni. Maman batwana bana, basa lioni. Ceux qui vous allez avoir jeune l'air wana, vous allez avoir ventir. C'est le passé. Ton ex c'est ma femme, c'est tout. Ton ex c'est ma femme. Alors arrête tes conneries. Nga so azaki bano ya papa oyo tanga kana ko nangana beta yo lokwa mwa muke. Nzambe nanga kota boloko. Mais ozo risqué na mono na Paris archevêque, nga mo na archevêque yo na bien. O risqué. Ah ouais, na de o moni vidéo so hôtel ngo benga no wa train, je m'en fous. Benga vient nga wa train, benga vient nga di da kese, et ça ngo je m'en fous. Je t'ai manqué de respect parce que o comment manquer génération na biso. Na génération yo, toi na posa na oté. O génération ba jeune, toi na posa na oté. Non, laisse. Tika mandefa ba mona, to mona tala mandefa pembe papa.
Toi na ta na hote toi pe na posa na hote na génération oyo. Tika baninga ba dondo na bango. En tout cas na désolé na parquet pour na jupe na jupe na tana yo na me répondre yo. Après moi je vais au travail. Nous ici en Suisse on travaille, on bosse, on gagne beaucoup. Alors tant que le mamba forme na yo wana le bara mamba forme na yo somba na ba kato na ba winzi na ba vente na ba vente mo soki ya ndenge nini le bela ngome tika ba saper ba sa musa na bango eza mbali boso pe suka ngai soki yo suko che video na bando ya ko palola yo ouais pour yo za na ba rikima moko lo bana ngati benga batu tuna manatana vivande nini orgazi manatani tuna nga oui ndeko na mutetela qui parle parce que tout c'est trop Omo fingi sa biso. Et puis à partir de l'élo na longolio nationalité wana ozaka nango wasu mutete la te yifuna lukila kombo moko boko za tlam so mona ba ivoirien donc les gens qui voient rien yo za ivoirien qui voient rien tu vois rien toi ba ninga ba ba œuvre danger ka ndimaka bango te na asale loko te ya lekinini o apena imbécile oh boni boyoko Noli, Koyambe soutient l'émission. La génération de Bima zéro, on joue rien, on salaire rien, on forme, on a été l'autre côté, les gars, yo. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa Wemba, papa Wemba, papa Wemba, papa Wemba, papa Wemba. Yo, le papa Wemba. Pourquoi le bel était avant Koufa? Bon, ok, si tu as bouillé, le bel a sugo Koufi. Moutala te l'on est, au limo que nous savons, yo zanani yo. Ouais, le côté. Bandela lisusu. En tout cas, bolimbisa ngai ba fanatique na ba ndeko na ngai ya média nga vraiment j'ai déclenché maintenant la guerre avec archevêque le Bobo. Donc ce gars le beli fainéant zéro, pas de souci. Mais ce gars il faut critiquer. Mouton atanga na éviter. Na roya. Pour faut cesser les choses là. Et comme trop, et comme accusation grave. Na bimana mutu boy, na bimana mwasi boy, mwana ngai. Mais ça c'est pas normal ça. Ou ça ba manquement de respect. Ba famille ozolo bana bazaka ba famille. Bana neti biso to na bana, ça ba manquement de respect, zo manquer bana wana. Na ba maman na bango na papa na bango. Ndeko tambola ka suko ndeko makambo lobo tambola ka misuko za na 4 misu po mutako bete loko na simo ko ebate mutako kocho mbele ko ebate bana nazo tanga bakombo na ba ano obote bango suko ba ko mikolo moko bina ko ya latio na nzoto abeti yo atio mbeli akene ko vivre. Ah oui, je sais pas ce qui ba jeune mango balanda ba vidéo yango. Ah, en tout cas archevêque le Bobo n'a vraiment na minute yo na sous na respect na oti. Donc tant que bon dehors le ba saper on dehors le ba makambo zanga tina hein ba vie quotidienne ba vie privée à batou. En tout cas au kutanga nziana yo comme ça na calmer on a muke pour yo muduka ko calmer faut ka ndeko na mutete la ngana mutete la hein Rogazi manatan mutete la 100%. Benga tout na oyeba. Donc quand ngam no ya au cadre yo. Donc je vais te na ko kango bena moniko o kabna serrer donc o kabna donc kangaba serrez votre chien. Donc yo makamozo lo bela moni bato ba benga wala. Donc oza liboma. Oza bena o liboma. En fait, peut-être obela moi mutu et troubla et comme ça bilobela makambo lobaka okanza oza maele. Oza ki maele, oza ki buzoba. Oya loba toujours ba insanité comme ça na télévision. Oza ki buzoba. Robi Jafranco Ferry moi na vie na ngai Jafranco Ferry. Lelo asa marié, akotambola na balabala boui. Boutabi c'est ah Robi tu sais quoi? J'ai gardé une émission à tonton la vie tonton la bipolaire. Alobi que tu n'es pas fils de ton père. Tu n'es pas fils de ton père. Ou bien Salendine. Déjà, je te rappelle ces rapports, on a manqué de respect. Na yo pe na vie na ye vie oyo azo fait ça idéologie ya zéro fainéant. On manqué de respect, on manqué père de respect. Maintenant que tu n'as père na nini que papa est-ce que aux arapères na ngati à tout les points parce que
tonton moko auto loba na ke yenda za père na ngai maintenant mambozo loba soki ba porter plainte va lobi boke sala ba test ADN oyebi conséquence nango ozoba opena vrai zoba nga obi so nga ezali ba mama na tukanga na mama na ata 5 mama to kebina na justice ba 5 ba sala ba test bana ba mayo. Alors ezali premier soin ya archevêque le bobo tika ba saper ba dondwa ba sala na bango oza na poids na bango te oza génération na bango te oyo zo sala ko ya ko contredire ko mamba lokuta ezali ki jalousie ki mutema mabe mutetela za mutema mabe te mutetela ra fier na ye mutetela ndima ka mutu yo na ebito za mutetela ya côté nini il faut pas de vérifier yango parce que n'engve beaucoup là ça succès peut-être ko diembela venanga mutetela ngapi mutetela po ozwa place parce que mutetela ba ranengo na te. Alors na lobby na yo vie linga otika makambo lobela zéro feneya to kolanda yo mais soko yika ko lobaka makambo ozo lobaka ka boyo mwana ya ngai na botana kingani ba sapero ba baza eloko te ba botaka te okuta nga nzana yo ouais ngana muta tige ndo cha tige tous les jours a bon attendre sali merci na ba sapero nyonso bolanda bango te toi toujours même moral tu dois ba comédie te mais tozali ba chroniqueur donc tozala na pona bino pona ko sa publicité na bino pona lobela bino c'est ça simple les place musique ezongi sima au mona musicien a commis sa père musicien comme bête formé au mona banzembo échanger dimension et comme banzembo non pièce contre pièce Tata Adolphe Dominguez tika to lobela ba œuvre kitoko tika to lobela ba œuvre kitoko ya ko ya mbre bisote fallait que akena ba mboka na ba ya Afrique na cartonné faire azo panza héritier mise loko na laisse-nous héritier mise loko na ange na démon na alors et loko il faut pas se concentrer en wana bato ba olanda yo so combien de personnes ba olanda yo tika ba landa bango makamba kitoko le ba landa buzoba na yo bana mai bola muka archevêque le bobo akomo lo ba bêtise akomo kota ba famille batu non bato bo komantaka o ta lo la vérité la vérité te toutes les vérités n'est pas bon à dire yesko azo baby ça pena do alo na ba connerie yo se pela ba azo finga muninga so le lo fingi yo o lo ba nini nga finga te mena ko répondre na et puis na epe na kanda na kanda penza na yo répondre archevêque le bobo na kanda na tongo bona na to ke bulo na parquet pour na lobela ndé archevêque le bobo pour explication d'ailleurs la tongo boy. Bon, merci beaucoup. Bala mai boza calme, bosa ba boulot na mino bosa la wana, o ba défi na mino bo beta na kimia ya beti, wana mso ya beti ngando ya beti, Cyril Kina ya beti, sape koma ka kotanga, sap ba 5 na sap onga na ebi. Mais baza bango ebele balata kitoko. Balinga poko lobati. Mwana maya ya sali boya zongsi boye oka lelo bouge ainsi maya sa roya bimise lo kwango c'est ça les défis que nous on veut pas de bla 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 quand tu viens parler de bla 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 il y a rappelé na be preuve il y a rappelé na malunga il y a rappelé na malunga déjà doki no botula archevêque de bobo zana doki te bon on veut pas parler de doki logo te le logo zongo le pego kenango le pego kenon le pego zonga nango ya nango makambu doki logo te avec accessoire mais tika ndeko le bela famille ba bavana ngo nie le bela zéro fene ya ba to ndima yo bon attendre sali so na yokio lisusu eza mbali boso pe asuka so na yokio na koya ko recadrer yo eza pena mbala liboso pe asuka ya ko le maka mususu me wana te tika ba ndeko ba vivre na bango